na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, o ezali bongo ville province en plein 21e siècle. Na ba commune misusu ba vivaka kaka lokola na village to lokola na époque coloniale. Polo lenge ya kokatisela oyo ezande likambu awa soki oye na loyenge odindi na mai jubu neti mama oyo azana bana na ye bazo matana na difficulté kasi pona kokatisa nde likambu tane bazo kende kwen likolo moko ezande somo tala mwana oyo muke posoki asali erreur akokweya baloba balemba difficulté au monde que maman Zoya wana c'est grande difficulté maman Zoya na bébé boya Zoya il n'a pas de moyen de passage hein comme encore na kata capitale modèle ya biloko ndengo wana environnement ezali mabe solo koluka mbongo ezala ngo mabete pona place ya kosengaka mama nene a créer na ekop oyo kasi ekozala malamu mingi kolandela ba condition hygiénique po esaleli oyo eza salité makasi yasalaka yango ndenge nini abandaka na mélange ya masangu ya mbuma na fufu ya poussière atie yango na tono na mai abalusi asali mélange kitoko pe azipi yango kaka ndenge bozali komona kasi pona fermentation ya malamu akotika yango boye pendant 4 jours abaloli yango na nzungu ya moto simande azipi yango na simande afungoli atie batuyo kaka ndenge bozali komona abandi ko filtrer pe ko récolter matière finie na ye ndenge bozali komona. Université de Kinshasa inikil na mukuse kokamwa banda kwetongama likolo ya bakanivo tellement ekoma boucher soki mvula ebeti eluki nzela ekoleka eza te asibotala érosion pe ekomi deja koya kobuka na malembe bikote oyo après une année tokoyoka nde bilelo eloko ekamusaki biso lisusu makasi ezali ke na kati ya babilanga oyo bondimela ngai ke vi na butu ekoma kosalema botala bino moko bapreservative evandi na mabele kokamwa soni pe pasi makambu oyo elekaka awa na kati ya ville province de Kinshasa eloko elekeli biso makasi ezali ke la police congolaise ezalaka nzinga wana kasi kotala que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Démocratie, ezali démon ya mai, to ezali démon ya zamba. Démocratie, ezali démon mokili. Ezali démon mai te ya zamba te, ezali démon mokili. Ezali démon mokili. Mama. Oyo sabiso kaka. Démocratie, ezali démon ya mai, to démon ya zamba. Ya démon ya zamba. Ya zamba. Ezali ya zamba. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Mokili Mobimba, ba diaspora pe ba balinga internet to pesi binombote. Bisika nyonso bozwa mitika ete kime ankolo ekota okati ya mabota mabino. Biso ba étoile ya communication. Tozalaka na esengo makasi na plaisir ya kotelema na biboso na bino pona kopesa bino ba sango ba information o elekanaka na Mokili Mobimba. Pona mokola lelo to fungola yango pona koyebisa na bino ke au cours ya séjour na ye na province ya Tanganyika boyebake honorable Mariquette Mutinga ayambamaki epai ya ba collègue na ye mokolo ya mercredi 8 décembre 2021. Piero Ebende apesi ba détail na commentaire oyo.
présidente nationale, il y a Ligue des femmes, il y a parti politique des démocrates pour la gouvernance PDG en sigle. Oh, Yuezali parti cher, il y a Excellence Modeste Mutinga empreinte digitale, Maître Marie-Kate Mutinga, moi si Oyazanga Lisumu, oh Yuezali ko séjourné, na Kalemi, na province ya Tanganyika, boyeba que ayambamaki na ambiance ya defoite, et pas yaba maman, pe ba collègue na ye, oh bazali fidèle na PDG, section ya Ligue des femmes provinciale pays urbain, mokolo ya mercredi 8 décembre 2021 oyo na salle ya hôtel Mont Carmel, accompagné na 3 députés oyo bauti na ba différents coins ya République démocratique du Congo, Maître Marie-Kate Mutinga alekisaki ba moma moko ya kitoko na kobeta masolo na ambiance ya kosakana te na ba maman ya province ya Tanganyika. Alakisaki ba maman, slogan ya parti PDG, Maître Marie-Kate Mutinga, azalaki kaka na objectif moko, ya ko installer Ligue des femmes provinciales pays urbaine, oyo bako représenter valablement parti politique na bango na coin oyo. Cette mission est également de faire en sorte que lors des échéances électorales prochaines, que le PDG puisse avoir 2 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Je vous présente toutes mes félicitations. Ba maman à l'honneur, Maître Marie-Kate Mutinga asengaki na bango, yako garder pe koyeba tina na bango, na kati ya parti oyo, po mamande atongaka mboka, avant à la compléter et pas ya président fédéral, ya PDG Tanganyika, Asani Shabani, yeboyeba ke hymne national, ya parti, nde esukisaki cérémonie oyo. Société nationale d'électricité SNEL na mokuse to ebite soki basala ka musala na bango ndenge nini po modèle basinga ya courant ezaleli eza somo makasi to zali bongo na commune ya Lemba na quartier Livulu Espoir 4K na Mérinos Kipuku basigné reportage oyo. Zali na commune ya Lemba na quartier Livulu précisément na baveni oyo Bulungo Popo Kasai Bumba, Ndala, na mwana uta. Kasi botu nanga problème awe ezalaka nini? Dala, yangoyo, atabino moko, eta ya basinga ya courant oyo ndenge ezaleli. Tozo comprendre te soki SNEL ezalaka tote. Basinga ekweya na ba mur ya bandaku, misusu ekweya na ba mur ya mapangu, misusu pe ekweya na mabele kaka ndenge bozali komona. Awa ndenge mvula ezobeta lisusu boye ekomi lisusu danger makasi po soki oniati mai oyo esika singa courant eleka mawa okangami soit okufi. Tala neti bana classe oyo bazoleka na kaka na se ya mvula oyo na pembeni ya basinga oyo diembeli na mur oyo eza danger makasi pona bango. Kasi population balobi ke ekoma soki pe courant eye soki charge eleki okoyoka kaka kano ebeti basinga eziki pe ekatani. Eza danger soko mbula ebeti ndenge zobeta boy mai singwana ekatani ekoina mai biso nyonso tokokufati mai ekozala kaka na courant. Ba agent ya SNEL o batambola ko tango bayoya pona facture batalaka pe basinga na bango eske ezande nini po babongisaka normalement wane kozala bien mais ezateke pona facture boye pona kokata bo matina poto bokati mbala moko mais pona basinga wana tala basinga ndeza na se wana babongisi yango te bula ndezo beta bana mike bazolega lekao ebele bakufaka na courant ka boyo. Société nationale d'électricité oyo ezali musala na bino boyaka kotika ba facture bozwaka mbongo kasi kobongisa to pe kosomba ba câble mususu ekomi nde problème. RDC na ebite soki eloko ngo ya makasi ezalaka nini boyeba ke oyo eza makambo ya soni makasi SNEL ya kobongisa basinga oyo po boye eza kitoko ata mukete yanga nini
Polo kolomoko bongonde bazali kobenga yango po yango pona kokatisa il faut kaka kokatisa likolo moko sima ya mususu yango ezwami na commune ya Makala na avenue Mikasi. Jourdain Ndeko asaleli bino reportage oyo. Ti lelo na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo o ezali bongo ville province en plein 21e siècle. Na ba commune misusu ba vivaka kaka lokola na village to lokola na époque coloniale. Neti awa tozali na commune ya Makala, likambu ya kokamwa pont oyo bozali komona na misu boye komo na yango pont Mikasi. Yango nde ekabola avenue Kisangani na avenue Mikasi kasi bapesa yango kombo pont ya likolo moko bino moko boyoki. Polo lenge ya kokatisela oyo ezande likambu awa soki oye na loyenge odindi na mai jubu. Bino moko botala ndenge bato bazali kokatisa mupandi na likolo moko neti mama oyo azana bana na ye bazo matana na difficulté kasi pona kokatisa nde likambu tane bazo kende coin likolo moko ezande somo tala mwana oyo muke posoki asali erreur akokweya. Pont oyo etongama na béton selon ba information tozwaki sur place balobi que candidat député moko malheureux abanda kotonga yango kasi lokola zwaki te alobi akobebisa mbongo na ye pamba te asundola yango atika population na propre sort na bango kasi population mpe na ngamu na bango baloba balemba. Difficulté au monde que maman zoya wana, c'est grande difficulté. Maman zana bébé boya zoya, il n'a pas de moyens de passage. Hein? Comme encore na kata capitale modèle ya biloko ndengo wana. Environnement ezali mabe. Makala ezali centre ville. Mais centre ville à Makala ezali mabe. Même basali ba balabala ya minene ya bani. Bongo bato bazali na sima ya balabala wana. Hein? Ezandenge nini? Awa tokobelela kaka bakonzi ya mboka boye bakosala quelque chose pona ba habitants ya commune ya Makala. Po boye eza malamu ata mukete to ebite soki na butu bakatisaka ndenge nini po o eza somo. En tout cas élection ya 2023 oyo ba député bomeka kutu koya na loyenge te lokola bino boyaka na ba promesse bokokisaka te mbala oyo population ese timbeli bino boyete. Agence de voyage Eric Travel ezali ko faciliter bino na $1900 ya pamba kozwa bourse d'études na yo pona kotanga na mboka Chypre. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études efele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaili ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaili du début jusqu'à la fin aujourd'hui visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport tologer yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo
ofuti $50 tosali au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreba kobeta deve loterie. Donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP, na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta, na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali non loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, oza mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité, polobi na yo eleka lelo. Voyete. Nzela ezali ya kobema makasi kobanda avenue Mwanauta ti na avenue Ndala, précisément na quartier Livulu na commune ya Lemba. Bola na reportage pe commentaire ya Espoir Ibanulu la 4K. Soki okomi na avenue Mwanauta pe na avenue Bumba na avenue Ndala, soki okomi okoremarke que nzela ezalaka ya mabe makasi et surtout soki mvula ebeti. Tala awa tozali nde na commune ya Lemba, précisément na quartier Livulu ya kokamwa pe ya pasi pe mawa. Soki kaka mvula emeki kokosola awa nzela ebebaka makasi. Botala bino moko na mwa mvula o ebetaki ndenge mai ezali kokule esika ya koleka ezali te, suite ezali ya bakanivo awa tellement ezalaka nango te. Yango soki mvula ebeti elukaka nzela eza te, mai nyonso ekomaka nde kokule kaka bikote oyo. Pe lisusu toremarkaki ke na mwa wenze oyo tellement bamesa ya malonga ya koteka ezalaka te, bamama bakoma koprefere koteka na bango na se. Botala bino moko kaka ndenge bozali komona ndunda na biloko mususu mai pe na se ezali koleka kote oyo bamama batie biloko na se bazali koteka. Yango tomituni na Kinshasa vraiment likambo ya banzela ezalaka nini bakonzi? Eske bomonaka te to pe bobetaka kara? Bo trouver na une solution awa na quartier Livulu na commune ya Lemba po ba mama babanda koteka na kimia biloko bato azali kolia botandi yango na mabele bona ba mai ya salite eza vraiment normalité. Yanga isa nini? Olingi ozwa visa na facilité pona ko voyager na bamboka ebele na mokili. Agence Global Carpe Diem Service GCDS na mokuse ezali na disposition na bino. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa. Tala Global Carpe Diem Service, bazali bien qualifié, peu structuré, na ma vacation internationale, na oyo etali tourisme, pe éducation, bonne orientation, yaba démarche na bino, orefaka kotanga na mikili ya poto, yaba que, ba bourse d'études, et soponi ebele, na bamboka lokola, Chypre, na $1950 ya pamba, dans 10 jours, coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en deux tranches dans 30 jours ozwi visa na yo ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS. Évidemment, moni visa na nga pour na Chypre dans la minute dans quelques jours dans des pays pour na Chypre. Merci mingi na GCDS na nini ba offrir ma visa na Mali. Donc na pesi ba mo dossier na mérité pe na juin. Donc
ndenge bango kaka m'occuper baya ko awaza un coup une flamme donc esi maman makambo baselongo maman sans problème apesi agence DGS merci na kwa saleli ngai na mambo mokie na ngoma mokie apesi na visa on a koki ko se défendre la vie nanga on a remercier agence naibisaki bino awa eza bagete eza vraiment blague te bino mo bozomona bomoni toza vraiment na kati ya aéroport sans blague toza na kati ya aéroport so otali na simomona international de njili toza wana na GCDS de Souka Masolo na ke Chypre. Le voyage GCDS pour l'obtention de visa pour les Chypre, on vous appelle toutes les amis les imaginaires, tous les gens qui puissent venir à l'agence GCDS pour l'obtention de visa de Chypre. C'est réparti, merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. Bino ba oyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays ya espace Schengen, et ba destination epelade, awa ezali kopeta matata avec accueil et orientation sur place na ba pays oyo kokomela. Yoka Global Carpe Diem Service asali méga promo pour la étude, tourisme, conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili GCDS a tient à disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada oyo ba orienté yo okende kosala mosala na $4000 ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Soit adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement Yaba avenue Wakatingi na Wileri en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS yango ezali masanga moko naturel oyo biso nyonso toyebi kasi yango esalamaka ndenge nini Jourdain Ndeko asinteresaki na yango. Na lopoto baloba il n'y a pas de son métier mais il n'y a que de sorte gens. Na cadre kaka ya kala ingam kala technique mama oyo bozali komona aboya na eki sopeka sombelanga pesanga ikabelanga kombo na ye mama nono ye azwami na komini ya Ngaba kasi asalaka yango ndenge nini abandaka na mélange ya masangu ya mbuma na fufu ya poussière atie yango na tono na mai abalusi asali mélange kitoko pe azipi yango kaka ndenge bozali komona kasi pona fermentation ya malamu akotika yango boye pendant 4 jours simande akofongola abaloli yango lisusu bien alors que mupandi deja nzungu moko eza ya munene na moto akozwa recipient moko lokola cantine kaka ndenge bozali komona abaloli yango na nzungu ya moto simande azipi yango kasi po ezipama malamu vapeur ebima te akosala lisusu matière moko kombo na yango kol oyo ezali fait à base ya masangu na manioko akobamba yango mipanzi po mupepe ebima te akotika yango na moto pendant 6 heures du temps pe na simande afungoli atie batuyo kaka nde bozali komona abandi kofiltre pe korekolte matière finie na ye ndenge bozali komona mayela bakoko na biso bakoko na biso te bakoko baosala musa nazotala ti nazomona akokala meza boye sala ye bakoko baza te bibana totika tosaka mosala yango wana tokobala mosala yango tolia ezosunga mpe biso ya solo koluka mbongo eza nango mabe te mpo na place ya kosengaka mama nene akreye na ekop oyo kasi ekozala malamu mingi kolandela bacondition hygiénique mpo esaleli oyo eza salite makasi awa topesi na biso kaka conseil yangani na nsima ya Homme 30 na Université de Kinshasa terrasse moko ezalaka wana ekoma boucher na ndenge ya kosakana te. Espoir 4K reportage. Na Université de Kinshasa inikil na mukuse kokamwa banda kwetongama likolo ya bakanivo tellement ekoma boucher soki mvula ebeti eluki nzela ekoleka eza te mai nyonso ekomaka nde kovanda kaka bikote oyo
kasi nzela pe ya malamu ezalaka te kasi botala érosion pe ekomi deja koya kobuka na malembe bikote oyo après une année tokoyoka nde bilelo eloko ekamusaki biso lisusu makasi ezali ke na kati ya babilanga oyo bondimela ngai ke vi na butu ekoma kosalema botala bino moko bapreservative evandi na mabele kokamwa soni pe pasi makambu oyo elekaka awa na kati ya ville province de Kinshasa. Eloko elekeli biso makasi ezali ke la police congolaise ezalaka nzinga wana kasi kotala makambu ya bosoto boye esalemaka na butu toyebi te soki bamonaka to pe ezalaka kopi na bango. Kinshasa oyo tokomonaka nde makambu. Rédaction magazine Kin Lartus et Sali Constat awa na Kinshasa matanga ekoma nango esika ya komela masanga to pe esika ya kotia kwiti bolanda élément oyo Espoir 4K a proposé bino. Nakala ezalaki soki bokufeli okomona bazobeta banzemu ya Matu Samuel ya frère Patrice pona koluka kokonsole famille oyo ekufeli ndeko na bango kasi lelo na Kinshasa kiai ezalaka nango lisusu bongo te soki kaka mutu bomeki kokufela okomona ba jeune garçon bakoya bakomi obligé DJ et surtout soki komeka 0h 1h oyoka DJ Tanzemba DJ Manix DJ cha zombie e bongo tango kotiela bango banzembu wana engaye et surtout soki deja bameli badiamba na bango na balotoko bayokaka lisusu mutu te e bongo soki kaka pasta ameki azwa micro bana nzambe toyoka mateya okoyoka kaka pasta teya bana na yo la kati ya ndaku awa toye matanga toboyi bakonseyer keba soki te tokobambo pe mabanga botala bino moko masanga ya makasi etekamaka bikote oyo neti balotoko bagene pe na bamisusu bozwa neti jeune garçon oyo atetuki deja abandi kobina mabina ya salite ebongo ntango kwiti ezwaka bango yoka badanse yango na Kinshasa tomituni mawa pona nini esila na mitema ya bato olingi libota na yo ezala na santé ya malamu poto Protivap et assurer bonne santé ya libota na yo mobimba. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Kasi ezali de véritable Protivap poto ya bana mboka ndeko soki olingi mwana na yo akoma na sante kitaka ata na kinchwekina lesa ye Protivap akozala lokola baoyo tala tika koluka batata mwasi bandoki lesaka mwana na yo Protivap ezali kotekama partout na bawenze baboutique baalimentation Kinshasa pe Congo mobimba bayebi deza Protivap luka ozwa yango na moins cher ya kosakana te mpo na bolamu ya bana. Buzala kwerme Protivap etonda na protéine et énergie ata na kinchwekina meka makusa Protivap poto kitoko mpo na babebe pro. Rubrique congolais nyonso pe mokili mobimba bo préféra bulu yeke plus en mode 4G. Motune ya lelo ezali nini bolanda kasi mingi po bozwa leson. Eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo. Te na bino bamama bapapa ya magazine Kin Lartus oyo bozolanda ngai sikoyo kombo na ngai Niki Lumbu akaka nasepeli na tu na bino motuna oyo ya koloba ete eske démocratie ezali demo ya mai to ya zamba nazozela biyano na bino. Merci. Demo ya mai. Demo ya mai. Démocratie ezali demo ya mai to ezali demo ya zamba. Démocratie ezali demo mokili ezali demo ya mai te ya zamba te ezali demo mokili. Ya demo mokili. Démocratie ezali demo ya mai to demo ya zamba. Démocratie ezali demo ya mboka ti. Ya demo ya libanda. Ya demo ya libanda. Démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Démocratie c'est une façon de diriger
les pays dans la transparence. Diriger les pays dans la transparence, diriger la famille dans la transparence, diriger la société dans la transparence, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mama. Sabiso kaka. Démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Il y a des mots à Zamba. Il y a Zamba. Ils allaient à Zamba. Démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Des démocraties, ils ont des mots à mai. Ya mai. Ya mai. Ya mai. Démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Bon, démocratie. Eza mai pete eza zamba pete. Eza ya Congo. Eza ya Congo. Eza ya Congo. Eza ya Congo. Démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Démocratie eza démon ya zamba te pe ya mai te mais lelo koma démon ya zamba. Eza zamba te ya mai te. Mais oya lelo démocratie biso lelo koma démon ya zamba. Ndeko dadi. Oyo sabiso osankasi. Hein? 6e. Pona yo démocratie ezali démon ya mai to démon ya zamba. Démocratie est démon ya mai de ya zamba. C'est ya mai. Ya mai. Ya mai. Que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Tala ndenge bokwei na se bokangami bapandi boseki makasi bulu yeke koteli bino na bandaku kasi tango bosekaka mingi tolo bakazalaka na stilo na kaye pona konote bonne réponse ya mokolo ya lelo bosimba pe bokanga ke démocratie eza nango kaka système politique bipai wapi peuple ezali ko exercer souveraineté na yango nde babengi démocratie na français na komi na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus ya mokolo ya lelo kasi tozali na ba page rose oyo. Joyeux anniversaire na madame Chimène Maswangi Mabiala Molati monene mwana ya bandal lelo ekoi na mabe na occasion ya anniversaire na yo que du bonheur Chimène Maswangi Mabiala tika ete nzambe apambola yo pe lisusu toko souhaiter heureux anniversaire et pas ya Glody Mayuku le petit frère pe secrétaire de son président tika ete nzambe apambola yo Glody Mayuku awa ngai nde Irene Mwanzana komi na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus ya lelo bipai wapi nazalaki na esengo makasi ya kotelema liboso na bino pona kopesela bino masolo soki bosepelaki na édition bopesa merci na Elisabeth Kumbi na sima ya caméra tozalaki na Espoir 4K ngana bino bolingo plus bolingo eza nango kaka bolingo toleka.